Karine Mokonzi na Fifi Siwa ki kamaradi ezaka kakoya makasi. Fifi Siwa kamaradi nanga, Fifi Siwa copine nanga, Laila bakosuka boni ki ennemi plus. Alors bandeko, Karine Mokonzi a posté lisusu video oyo ya RTGA avec Fifi Siwa na kati après avoir posté nanu photo ya ye na Fifi Siwa na Facebook na ye. Toujours eloba le grand mopao. L'amour n'existe pas, kaka nde ba preuve ya amour. Bolimbisa ngai ne na koti na lingala, pona bango na lingala, pamba te ezala na foti te. Fifi Siwa na Karine Mokonzi ki moninga ezali kaka komata se komata. Esengeli elakisaka boye, ekolaka pepesaka gu na bato balingaka bango. Mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bebe, mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko kanda te zuwa te. Bolingo ya ki camarade, ya ki copine, ya Karine Mokonzi na Fifi Siwa. En tout cas, chaque jour eza komata se komata. Fifi Siwa abimisi na kati ya émission na ye mutu oyo akomaki deja très pona Karine Mokonzi. Toyeba kite, toyeko yeba ye na site ya Fifi Siwa. Na programme oya émission elekaki, to comprendre déjà. Nyonso wana ba preuve ya amour. Karine Mokonzi apart ko solola na sese makambo ba sololaka. Oyo biso to monaka te, oyo elekaka na privé, mais to moni Karine Mokonzi aya ko poster photo ya ye na Fifi Siwa. Turoyo a poste kaka ya Fifi Siwa te, ma poste ya ye na Fifi Siwa. Aponi pe o bango mibale bazali matama. Aponi pe o bango mibale bazaba métisse. Oh Fifi Siwa copine nanga, camarade nanga, kote kuna ennemi plus. Aïe. Ah mokili yango, en tout cas, ezali penza elengi. Elengi gu. Fifi Siwa, camarade na ye. Fifi Siwa, camarade ya Karine. Karine Mokonzi, camarade ya Fifi Siwa. Karine Mokonzi, copine ya Fifi Siwa. Laila, yekuna kosuka boni, ennemi plus. Aïe, bo, bolingo sengaka bongo, bolingo, ata bayeko koma kamaradi na kimukolo, eza koto kitoko, eza neti mutazweki ndoki ya kimukolo, elawisaka, epesaka liboma, bongo ki kamaradi ya kimukolo, epesaka gu nelengi. Yango wana tika bango, bazala na kikamaradi na bango, bazala na kikopine na bango, fokaka kosengela bango pa ya nkolo, continue ezalaka nde boye, mataka ertu neti mafuta, mataka etiaka toujours sukali, bakisaka sukali na kati, po eza kolakisa. Fifi Siwa na Congo, Karine Mokonzi na poto. Me yokaki kamarade ndenge eza kokola, ondire bana mapasa. Elengi te. Fifi Siwa copine Karine. Karine Mokonzi copine Fifi Siwa. Fifi Siwa camarade ya Karine Mokonzi.
Karine Mokonzi, camarade ya Fifi Siwa. Alaila. Yekuna kosuka boni. Ennemi please. Aïe, 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 aïe. Oh, likambo nini yoyo. Eleki prison Mandela. Nako umela. Keba ennemi wane kozala ya 25 ans. Fifi Siwa, en tout cas, oza penza na position ya bien na camarade na yo. Osenga sosu nini na nkolo. Camarade na yo la baronne, maman YouTube, autorité morale, maman Chateau, icône. Oyo azopesa bato vertige na kata poto. Oyo akomo lobisa naba Paola bilobela. Ye wana camarade na yo, ye wana kopini na yo. Aïe, Fifi Siwa. Okosenga lisusu nini? Okosenga lisusu nini na nkolo? Kaka bakiselaka yo mikolo na bomoi. Abakiselaka yo mokolo na mokolo. Pote osololaka na ya yo camarade na WhatsApp. Ye kuna bazo manke ye. Aïe, ko manke coup de fil à Karine Mokonzi na WhatsApp, na numéro ya France, na numéro ya Belgique. Boyebi Karine Mokonzi azalaka pe na numéro ya Suisse. Fifi Siwa, camarade ya Karine Mokonzi. Karine Mokonzi, camarade ya Fifi Siwa. Fifi Siwa, copine à Karine Mokonzi. Karine Mokonzi, copine à Fifi Siwa. Alaila. Yekuna kosuka boni. Ennemi please. 25 ans koleka prison Mandela. Aïe. Amikotisi na prison Mandela. Na liberté makotisi. Aïe. Fifi Siwa, ndenge nini kuna tango ozotambola na voiture ozoka acoustique ya camarade na yo elengi te camarade na yo chanteuse yoka acoustique oba meilleur acoustique yo na 2020 oyo acoustique moko te kokani na yango acoustique moko te leki yango mutu moko te ayembi acoustique lokola camarade ya Fifi Siwa. Camarade à Fifi Siwa, la seule oya pesipe, hommage ya kitoko, nzembo ya hommage, non hommage, pardon bolimbisanga, nzembo ya hommage ya Dashi, ya nani, ya Yemoko, DJ Arafat, kaka camarade na yo, kobanga te yo kanisi, nani apesi hommage na nzembo ya kitoko Fifi Siwa, eza camarade na yo, na ibe ozo kangope. Fifi Siwa, camarade ya Karine Mokonzi. Fifi Siwa, copine ya Karine Mokonzi. Karine Mokonzi, camarade ya Fifi Siwa. Karine Mokonzi, copine ya Fifi Siwa. Alaila, yekuna kosuka boni, ennemi please. Aïe. Bon, ennemi yo pe yoka acoustique. Otiaki yango na page no pamba te. Soko otiaki wana po yokaka. Ata kutu oboyi. Okoyoka yango kaka. Pona binemi ezo autorize foko yoka. Eza autorize bapekisi mutu te. Carmen Odia, ye mutu liboso ayokaki yango ti lelo azoyoka yango azosalela yango promotion yo pe ennemi oza na droit ya kosalela yango promotion soko okokoti yango na série na yo okotisi na série soko okokoti yango na épisode okotisi soko okokoti yango na maboke na yo okotisi soko okokoti yango pe na nini na pondo limbondo okotisi kaka ennemi please. Fifi Siwa, camarade ya Karine Mokonzi. Karine Mokonzi, camarade ya Fifi Siwa. Fifi Siwa, copine ya Karine Mokonzi. Karine Mokonzi, copine ya Fifi Siwa. Alaila, yekuna kosuka boni. Ennemi please. 25 ans koleka prison Mandela.
Oh ki camarade kitoko boye mama nanga na 2020 en tout cas par réconciliation salama na ya mabala oyo esalami na confinement eleki ki camarade ote ya fifisi wana Karine Mokonzi eleki te ngana kokondima te ata mutu moko yelinga alobi ngana mobali nanga to réconcilier non na koloba ndenge balobaka abosani eloko soki alobi mwasi nanga to réconcilier na koloba kaka ndenge balobaka abosani eloko mais soki bayelinga fifisiwa na Karine Mokonzi ba réconcilier bongo ndenge na koyoka mwelengi moko boye parce que baza kodégager quelque chose na réconciliation na bango baza kolakisa quelque chose bolingo eza komata chaque fois eza komata fifisiwa camarade ya Karine Mokonzi camarade ya fifisiwa copine ya Karine Mokonzi copine ya fifisiwa alaila ye kuna kosuka boni ennemi please yo yekola lisusu élève bon ngana tiki na ngai awa continue kotanga élève ciao mokili yango en tout cas ezali penza elengi oh rando za mapamboli rando ekumbama rando guboye Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.